Kilongo TV. Kolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Pleurer avec ceux qui pleurent, on est en train de pleurer, c'est Baoba qui s'est écroulé, c'est grand homme de Dieu, le patriarche Emmanuel Mbiye qui nous a laissés. Je suis là en sa résidence, lui c'est Papa José Nzita, un grand chantre de l'Éternel, on est là avec lui. Bonjour Papa José, mes condoléances. Merci beaucoup, bonjour à tout le monde, on est là. Papa José, lelo nalingito solana yo par rapport à la disparition, il y a apôtre Emmanuel Mbiye, aza tata et d'abord oui c'est ça, boye banaka naye, ce boye banaka za na circonstance nini za ndene. En fait d'abord condoléances à toute la famille, précisément au pasteur Moïse Mbiye et à maman Lydie. Et à tous les enfants et maman. Voilà, Papa Mbiye, to aïba inga makai aninga inga mingi, azako sepela nga pona ba message na zako yemba. Mbala liboso abenga kangai to vanda na ye ayibsinga message ya moseka na nkolo yembi oyo ozui révélation wana wa asepela nanga na message wana makasi. Azako linganga mingi po prédication. Donc vraiment, parmi les patriarches, oyo bagarda évangile nabiso sans le suyer. Et ça papa Emmanuel Mbiye Moulaya. Bana na ye nyonso ba même pas na ye génération nyonso ba papa Florent Mbosité qui faut sentir que baza batmo ba na respect ya Nzambe, na respect ya parole ya Nzambe. Oh, bah, bêtise, oh, Mikolo, tout comme on n'a pas serviteur de Dieu, surtout les jeunes serviteurs de Dieu, et pas pasteur Mbiye Moulaya, ce qu'on commet, on a mais au cours du cas, je vais bataille physique. Mais oui, oui, à ça qu'on a babouzo, surtout biloko lokuta koloba kosaba na Nzambe biloko wana pona ye ezako lekate apôtre Mbiye Moulaya ezako lekate voilà on a zo komisa Nzambe mingi kaka po ya azwi yende mutapé saka mais on a perdu un papa et une valeur parmi ba fondateur de l'église de réveil à Congo. Il y a zamoko ya ba oyo ba kotsa réveil spirituel surtout na crainte ya Nzambe. Ça veut dire tant azoteya il te prêche la crainte de Dieu. Bana Bethel na éviter bana Bethel ba maman Bethel c'est Rouana mais danger. Azo côté une église mais kitambala ou senti non. Donc c'était un papa où on a habité dans Kolobanini pour bola mon mutu koloba soit kufi nde koloba bola munaye mais sincèrement je vous dis apôtre Mbiye Moulaya c'est un pilier de l'église. Apôtre Mbiye Moulaya c'est un pilier de l'église et c'est-à-dire selon Papa José Nzita, c'est quelqu'un qui prêchait la parole de Dieu avec crainte et azote ya maluba Nzambe yemoko pe aza bongo. Oui, bien sûr. Pour Azaki, Paul, soyez mes imitateurs comme moi je suis du Christ. Ndenge papa Mbiye azalaki. Et puis tant azote ya azako linganga mingi na garçon yo Daniel Sosola tango seriwana ba campagne na ye. Nakobenga bino nyonso te. Nakobenga Miche Pampa, tumanga benga ba Miche, nakobenga José Nzita, nakobenga Daniel Sosola, Daniel Moulaya, Daniel. Donc ngala Daniel soko Daniel ayemi nzembo wana ya Sosola tango. Après ngala yeko yemba moseka na nkolo. Donc azako sepela na biso makasi par rapport ya ba message wana. Donc lelo tozangi c'est une valeur qu'on a perdu na kati ya nini ya église corps de Christ. Donc ngala koloba Nzambe ya lola oyo apesa ki azwi soki lelo to ko retrouver le sous ba valeur lokola papa Mbiye na Kinshasa to na mboka na biso nous allons beaucoup bénir le Seigneur. Amen. Et papa Emmanuel Mbiye
Aza père spirituel. C'est vrai, bande comme ça, bah commencer à yoki le père spirituel, le ben père, ben père pour nanini. Ezaka bongo te, le bata père dans la foi. Or on a mon ezaka quand ndenge mo makambo. Aza père spirituel pour tina Bible ba benga ba père. Bien sûr que oui, bon, mais bon. Mon côté, bah boyaka ko benga ba père parce que au Bible Jacques n'appelait pas tout le monde père. Tout le monde. N'appelez pas tout le monde. Vous savez qu'on pona, n'appelez personne père. Voilà, donc, babanga kaka pona ba bêtise, il est qui trop. Quand tu appelles père, c'est qu'il aime t'engendrer yo. Spirituellement, ozana babilo ko pe ya molimo likona ye akukitsila yo. Ça veut dire quand ton père t'engendre spirituellement, oko hérité pe pa na ye biloko. Alors, ce qui source wana ozobenga père eza penza malamute, tu risques ozoape biloko malamute pa ya père wana. Parce que quand il t'impose le main, il te transmet les choses au azanango. Yango moni Bible mi n'appelait personne père. Ozomona po azobanga ne loko wana. Mais na yebi ke molamoli mosoki oyambisi nga Yesu. C'est que na botami na nzela na yo. Ça veut dire nous sommes bazaba papa na biso, sont nos pères dans la foi. Voilà, donc je crois que Yakundima. Donc ça y est, papa n'a besoin de kondima kaka. Papa a kondima kaka. Donc spirituellement, ils ont kilo. Kilo pour ceux qui a quoi l'icône yo na makambuso na bi batu mingi bazanga bango batu bien mais tant kondima kaka le boko mutu moko a changé malamu. Le boko wana kaka et kotie makambu na kati pe échanger forme. Pe surtout na YouTube pasteur modèle na modèle bakomi mais pour mes ali kamboya la Bible le but royer bango na bizaïl la bango hein, c'est la fin qui justifie les moyens ba ye baka mututé peseka un jour. Non, faut les laisser le temps, donner le temps au temps. Toti katan ba ko conseil ba ko ndima yo lelo karaté batala yo ba peso tango bandi mayo au fur et à mesure aux okola au fur et à mesure au samsa nza mende bakondi mayo baye ba qu'est-ce que tu avais yo anti bakondi mutoka boyna une semaine tona un mois ka fois. Non, batalelo nanu parce que il y a des gens. Samuel était appelé par le Seigneur. Abenga yepé boye bon de quoi la zaki un roi demandé par le peuple nkola pe apamboli Saoul plutôt. Pas Samuel, et le Saoul. Un roi demandé par le peuple, par la volonté des peuples. Bapesi bango roi. Hein? Mais ce que le les Allah qui pensa dans la volonté parfaite du Seigneur pensate. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, des papas spirituels, bazana bango te selon la volonté parfaite de Dieu. Mais il est père spirituel. Il a plusieurs enfants. Mais lui-même, le Seigneur l'a rejeté depuis longtemps. Mais non, il y a papa. Pas si yango wana spirituellement kobenga mutu papa eza moi passe. Père dans la foi, peut-être à Yambisa son demi, c'est bon. Mais père spirituel, l'esprit est mon boulot, parce qu'il il te transmet ce qu'il a. Donc ça, il faut faire très attention. Donc voilà. Papa David, Aemba, Tobandaki na molimo. Pona ninyo bandaki na molimo, talalelo. Kasi yoko miko suka na nzoto mawa ndeko soso soso la ndeko soso la to banena molimo to ko suka na nzoto umuna pasteur azui 2 heures de temps na télé makambo nzamba lobi yango na 1 minute kaka nyonso etikali faut kotala yango moni nzamba lobi au temps de la fin il nous donnera tous un esprit, l'esprit de discernement. Donc lui-même le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Ça veut dire donc toi tu parles, mais le Saint-Esprit est en train de me révéler le contraire. Dieu est compliqué. Dieu peut nous montrer des choses. On a vu ça va dire que ces derniers temps en tout cas, s'il faut demander à Dieu l'esprit de discernement. Parce que quand quelqu'un a un esprit de discernement, il ne va pas acclamer toutes choses.
akondima amen na makambo sauté. Voilà, il faut préserver parce que amen n'ingoloba ainsi soit-il. Amoni, quand tu dis amen, donc ça veut dire partager la vie, oser partager même ma vie na mutuana. Si tu es révélé, oser illuminer spirituellement, Saint-Esprit a illuminé yo, tant que tu as zoté ya batolobi amen yo le matin. Te on a solo besoin pela yango. Ah, papa José, mais na couture pour zo bungsa, vous avez technicien. Le technicien était dans mon système à bilo amikem na ordinateur, moi à bilo amikem. Quand ça y bungsa pour na magmo kuna ko checker les chauffer ngam tout. Na ba technicien bungsa ngala toucher ka disque dur. Tozonga liskambo ya papa Emmanuel Mbiye, le patriarche, lecture Nyosali de son vivant, parcours naïe et en tant que... De son vivant, papa Emmanuel Mbiye Moumiaya, Alingaki Koramine, qui s'appelle peuple de Dieu, qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un enfer à éviter et il y a un ciel à gagner. Voilà le but de papa Emmanuel Mbiye. Une vie, il y a éternité. Un ciel à gagner et un enfer à éviter. C'est-à-dire que l'eau là est allée. Li Philopé ezali nde yango ya kibut na ye préparer l'église à la rencontre de Jésus nde bit ya papa Emmanuel Mbiye ti omona kaye azako sa makelele TV wana batu ba fungo miso ba comprendre qui est Jésus et puis ba yeba ke lola ezalaka. Voilà son but. Donc batu andengwana ndeska Yesu azolinga parce que Christ ne nous a pas demandé à kokende ko sala ba fanatique na l'église. Aller former les fanatiques partout, non. Mais aller former les disciples. Oh, bah, disciples, ce qu'on formé malam, au cause à la tête, disciples à copier, n'engo yebisaki. Et bah, disciples bazala fidèles. Pour bah, disciples bazala engendrer spirituellement. Voilà. Yango monaka keba qu'on soit père spirituel à mabe. Pour ce qu'on a étiqueté le comme mabe, au comme disciple à mabe. Ce qu'on suis père spirituel à malam, moi pesio makamalam, au comme disciple à malam. Voilà, donc yango moni tango papa Mbiye ateya ki apesi batu biloko batu nyonso bazo biloko pemela papa Mbiye en tout cas rien batelema bien nakumbisa nzambe tala mona ba pasteur abetel ba oteya au sentir pena que non ce sont des gens affermis et puis ba yebeloko bazo loba lelo yo so tambuli ba église nyonso nga bien ba cité betel ba o ya bana papa ya bana patriarche peut-être monsieur pas ça derrière comme monsieur mais dis-moi au monde na kati c'est ma césani c'est ma soana le quota déjà ils allaient papa baro bonga ngote pe ba bossa na semence voilà. Qu'est-ce que vous allez dire d'abord à l'église Corps du Christ par rapport à cette disparition à l'église cité Bethel ainsi qu'aux enfants bien la famille biologique? Je partage seulement les sentiments et la tristesse au Bazanango. La Bible dit au jour du bonheur, réjouis-toi, et au jour du malheur, réfléchis. C'est à nous de réfléchir. Maintenant, Papa Mbiye est parti. Mais bon, Moussa Nzambezali, surtout à pasteur Moïse Mbiye, Ndeskoyo, qui papa naïe bandi, papa naïe azali souté. Donc vraiment, et couper sa biso maïle et akuluka, tout ça la mieux que papa Moïse Mbiye, et papa Emmanuel Mbiye Moulaya. Sincèrement. Parce que le colatique Bisso Sémence, lui il est parti, course naïe souki, mais Bisso Tozanan. Donc je crois, Nzambe ya lola o ya kilali kunase à protéger Bisso. Binje mwazo linga mingi, banje mno ibele. Moseka nankol, na ya Nzambe nanga, na prière, na kolinga ngo mingi. Ponanga moi na lingi na mona aza kolinga banzembo nanga mingi Yesu nanga oyoka bayebisinga yo za mondele kasinga na yebi yonde okufel aza kolinga ngo mingi les faux circoncis ce n'est pas la circoncision du corps que je parle. Emmanuel Mbiye Moulaya, notre patriarche. Pasi bon ebi kaza Tozanae na babani au sein d'Abraham hein. La fille maman tokende kuna au sein dans le sein d'Abraham. Ngana oya kuna tokutana. Après céder nega abiso toya ngapena il faut na kutana il faut to monana. Tayi pita ngwa ngana lola gangi mon fils. Je savais que mon fils je savais que tu allais être ici. Ayevi. On beta pe moi c'est ka ça les sous moi. Ah mais non, c'est pas ça, c'est ma place. Mais David a mon amam naït. David a bina kala, kala. Alléluia.
akala au sentir ce mouvement sikeye on kola formé ma bele bela gene nzita mo boye na mupepe tantara lola sikoyo banj. Voilà, José Nzita. Comprenez, c'est vrai, papa qui est deux années, c'est mon pote, et puis gazane sika à Kembo. Non, on les a comme regretté. Moni ezaka passe pour atiki biso. Mais na matanga pasteur Moimbi nani apôtre Emmanuel Mbiye Mulaya. Kuna kutso kebite to kolela te. Ko sanzo la nzambe oyo asalike apesa biso cadeau kitoko oyo. Don du ciel. Apôtre Emmanuel Mbiye Mulala, don du ciel. Ah papa Mulaya wani. Voilà. Et l'album n'a pas commis niveau nini et puis bah concert zongi hein. Bah concert zongi. Ils a cop na yo. Oui. Là préparé. Déjà tous en acte préparatif. To bimisana no ba clip nyo sur album passé. To silisango comme ça to la regarde on a TV pour jusque là bazoa ka 3. Banze mon susu ba savourer on a to bisa ba pesi bango ngoto. Qui bazoa qui je suis béni. La comparaison n'est pas raison na yeko gumama. Misato suko etikali 9 na bayokite nde yango nde tozo bongama to tindika ngo eleka na ba TV tout bayekoli yango après simanto ye côté la bango flash ya vidéo ça veut dire que vous allez complet te na la bango flash la bango flash DVD ngaza ba DVD anda ku to taka on suste flash pena ya vidéo o ba ko sombango et je pense que ba yebi pris à flash. Donc, moi, excédent mouké, basombango comme ça, tout le monde a 12 titres dans 4. Concert, ben pour un live, on a un spectacle. Au moins, tu écoutes ma vidéo et ça lit que ma inspiration est sous ma casse. Mais quand on a vendu ni na olobate un mois tant na robima et ya rara. La dala banzembo mususu na yemba na mtena ko za na plus de 400 nzembo na yemba. Na yemba te. Bon on a composé tous les jours. Na lamu ki boye na compose na koma kaka na yeba tenkola ya kozwanga na ya ona lola muso na yokusa banji komi enregistré ata to tikala ba tikala ba yemba ngo ça moi bien de ba live kalaté ba clip nyoso ezobima kala mingte papa José Nzita je pense que to zelango ngana oze ande mingi ba concert pour na sepela ko bina pour ba spare moi te masko na okamu au tchekiai au sauter au poussani le bloc en gros bloc 4 sur le bloc en gros ali sauter que José Nzita pesa sauter na José Nzita pour na makambo et le comme ça Nzita ndeyam monyo na showbiz na merci à maman Laure bon autant au kotiboué siko dio wana na bisio boka dio wana na bisio yo soko mati mama Laure qui na voix suka nazo yebisa yo batebele babenga na poto balobi bazo sala ba cotisation babenga biso donc no beta na Zénith de Paris. OK. Ba sala concert moko ngana mama Laure na Paris. Ba leli yango makasi. Et nous allons wana epesipe ba producteur ebele babenga ba betsa ba produire album ngana ye. Donc na bi ke efungule bakambo ebele kala mingi te bo album ngana mama Laure. Ceux qui sont producteurs, ils sont bien. Les lames, je crois, sous quand Dieu il y a un état siècle. Mais il y a l'éternité. Siècle ici là. L'éternité. Qu'est-ce que lola? Vite moni zo beta nzima mama Laure ne biso na tana oki misala ngapi. Ya soni hoyo kufaki. Otalisaki bolingo nayo esika nangayo kamataki ozali solo elonga nangai. Voilà, merci papa José Nzita. Et je sais que ben internet la version internet bon balinga moi ma voix ngamenga na koma ko éviter moi ma voix nga trop. Comme ma voix en photo boya ngo. Ma voix nga zo tongelo côté zo bebisa mo mobile. Tolinga plus sur to leki na TV, Yesu amati, Yesu a glorifié. Que non après collègue na TV polémique voilà. Monsieur Magamandjambe bien mingi ngana ozelo comme pasteur mais yo polingi en te. Comme ka pasteur te moni sikoli kama o koma. Soko koma pasteur o sali mabeti. Sincèrement soki o koma pasteur o sali mabeti. Ozala ka pasteur
na kati na yo nkolo atia likabo wana na kati ya musique au fur et à mesure qui pasteur ekosala nini eye kobima. Tu y es déjà pasteur dès le sein de ta maman. Tu ne peux pas devenir pasteur. Ba oyo bazokoma ba pasteur nde bazosala mabe parce que la Bible dit c'est lui qui établit. Et ce qu'en Éphésiens 4 verset 8 romona ye moko azo ba captif amema sala bango ba don pe akiti bango église. Donc ya église azali wa wuti na conseil ya Nzambe. Ngai na yebite ce qui doit qui pasteur ezali awo. Mais jusque là je n'ai jamais entendu na lito inanga que tu vas prêcher. Bato balobaka na ngango mais ngai azala besoin bato ya bato te. J'ai besoin de témoignages comme Christ tango kitaki na baptême puis Jean utaki likolo ko ina awa. Abi c'est lui-ci est mon fils bien-aimé boyokaye. Tu vois, quand Dieu te témoigne comme ça, tu as la supériorité, tu as l'autorité. Et tout ce que tu diras réussira. Tout ce que tu feras réussira. Voilà. Il faut perso. Si au monde aussi maso to comme beta manki ona yono maman mo alati kalso rusi yangote. Ba kalso rusi na ndanga nzambe to ba fi ba règle ba latango. Sikoyo bo ndongo ya ba maman nyo so wana pena mutu mo ko kana période règle azate. Ya rouge zakaka. Donc biloko ya kulmeka wana to lingi yangote. To lingi soki nzamba pesinga grâce et à témoigner ngai pa bato. C'est lui qui va témoigner. Christ mtalobaki te. Le ciel avait parlé. Voilà, tout le cas là il va pona biso, tout ça nzambe bien. Mais ce que linga yo moko milobela, o sala effort perso. Alors effort personnel wana ko bomayo parce que musala nzambe ba sala ngote o koti yo moko non. Musala nzambe ba enrola ka bat na Saint-Esprit. C'est lui le patron de l'église aujourd'hui. Les patriarches, ils sont à côté de Moko Mbeto Reva. Mbeto Reva, oui, mais je ne t'ai jamais connu. Toi qui commettais le péché, qui faisait l'iniquité. Papa Kelani. Wana kotanga te ba bibliothèque à Congo bango. Voilà bena ba tika bango ba vandanie. Ba vie wana non. Zamba sunga bango. Voilà, merci Papa José Nzita. Je ne sais pas si vous avez un message particulier à vos fans, aux amoureux de la musique chrétienne ainsi qu'à l'église Corps de Christ. Un message particulier, que Christ revient bientôt, préparez-vous. Au salaire de la présidence, au salaire de Wapi, aux amoisi à Nani, aux alema gradi Nini. L'enfer à éviter, il y a un ciel à gagner. Et quand tout vivre beau, que tout passera, mais et le gros legate za lola. Alors tout le gato kangama na biloko yo eza périssable été, c'est le ciel. Tout coup fait la tête biloko mokilo yo lega nango. Il y a un temps où yo to zalaka lisuna bo moite. Nous devons vraiment craindre Dieu et nous attacher à lui pour atato zangi nyonso metozo lola. Voilà. Merci Papa José Nzita et album Neza a marché. Nzembo kitoko, donc la comparaison, ils ont clip à kitoko, Nzembo kitoko, et je ne suis pas maudit, les sous vraiment, on a besoin de bien à David. C'est une version trace, na otindika mokalate. To condenser, to zaka ndengeza, mais to changer en forme beteli, quand même moko, to beti en soi afrobeat ya solo penza. Côté soit afrobeat. Tenga as artiste te, na isa cute. Ngai naza moto oyo kosukisa ngasika moto meminga na rumba na landio na lingaka nde musique reggae na lingaka musique sud-africaine zulu mais soko yelinga rumba ukamwe soko yelinga afrobeat ukamwe oyelinga salsa na kobeta obetaki ya Congo danger suka lelo na sepeli na yemba po na mboka na ngai okasande ba nuance zovana Voilà, merci, c'est pour Kalaté Bozon, on a une trace, version trace, je ne suis pas maudit, je suis béni. Merci Papa José, merci Nathan Kifouta qui est derrière la caméra, merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mahat, à l'homme de la foi, merci pasteur Kossi, pasteur Ringo, merci à Gauthier Kele, Fiston Bastien, je n'ai pas oublié, agence internationale, FB internationale en France. Chose à Kolo, l'ingotin de Papa José Nzita, Ngamoko, Nami Lobelia, et Yao Fele. Des personnes boyales bosso fêlé na compte à Fiston Bastien de FB international. Alors boyo déjà donc ça on a collé à Romitika déjà. 81 686 72 52 c'est mon numéro.
81 686 72 52. Donc voilà. Merci à Fiston Bastien de FB International, agence d'Assure. Merci beaucoup à Edith Marquis Beauty, on a un partenaire Nabiso. Merci à tous les hommes dédiés, tous les papa, les patriarches, papa Emmanuel Mbiye, Oyautikotika Biso, Moli Moniepe Manakimia, les piliers. C'est quoi réseau comme Alelo? Et comme Alelo, à 18h. Batouaza d'une église. C'est que déjà, à pasteur Moïse qui t'a donné l'embouteillage dans ma case. Mais dans l'église déjà, mais c'est un peu bazobé, tabatba déjà né belé. L'église. Ah, la morgue. Cinquantenaire après lobby, levé du corps et l'équipe sous soutien, c'est les mausolées dans Selekuna, animation est à lobby. Merci beaucoup. Bandekognon sur la cité Bethel, bandekognon sur l'église corps de Christ, papa Emmanuel Mbiye. Et tout comme ça, quand on pour toi, on est single. Na liwa na eto ebe qui a place à Kimia qui copé ma yango na zolo ban le lendo nyoso que son âme repose en paix. Isaïe bino rabi ma vinga to kutemba sima numéro ya sika. Na nyoso sali na bomoi nanga na wanga na te na za reconnaissant. Na nyoso sali na libota nanga na bossa na te. Naza reconnaissant Oyemba oza malamu Yesu Yesu Oyo za bolingo Zambalola Kilongo TV Kioka Kilongo TV Boss abonné Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV o. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV. Nanyo sosali na bomoi nanga na wanga na te naza reconnaissant. Nanyo sosali na libota nanga na bossa na te naza reconnaissant Oyemba nakata basinga koloyo kangolinga ye na libulu ya masumu Jésus-Christ de Nazareth obimisinga ye na makila na yo ya talo usukolinga na komi peto ngayo yango lelo nazoyembela yo zembo ya bolingo euti na motema nanga oyo salenga eleki ya minge nakokite solo kobomba yango oyo salelanga elekelinga ye ngana kobomba te tika na panza sango nazanga kitina na mokili oyo opesinga tina
reconnaissance. Oyemba oza malamu Yesu. Yesu nanga. Oyo za bolingo. Zambalola. Bolingo na yo ezanga suka. Oh, Nzambi wa mbote. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Otiki kembo na yo ya lola oye na se okufelanga liwa ya soni na ekulusu otalisi ete olinga kanga babaki yo nekulusu elongo na mibye otalisi ngayo bolingo na yo mwana na pate ondimasinga mpona kobikisa ngaye mokonzi ya mapinga na lola babeti ye fimbo mpona masumu na ngaye kolo na peto babakeli ye soi mpona kobikisa ngaye na masosali na bomoi nanga nakowangana te naza reconnaissant na masosali na libota nanga ngai nawangana te Yesu za malamu olamu elekebele papa na ngai solo bolingo na yo etondimeke na motema na ngai nakoki te kobomba yango mesolanga Nzambi wa mbote yeye Nzambi wa mbote Nzambi wa mbote yeye Mungu ni mwema baba Mungu ni mwema asante sana ton immense amour m'a poussé de chanter mon Jésus mon Jésus yoza malamu ya Yesu nanga bougez dansez 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 bougez bougez dansez dansez bougez obinaga wapi alléluia c'est parti 1 2 3 4 let's dance Jésus-Christ Seigneur c'est parti tombola Jésus tombola tombola Jésus tombola bougez dansez bougez dansez tombola Yesu tombola tombola Yesu tombola bougez dansez bougez on y va Yesu alingaka nde boye bana sevse Codef Église corps de Christ totombola Jésus-Christ de Nazareth azo mérité reconnaissance ya mitema ya basantu alléluia c'est parti on y va allez